nani abomi libota. Ma beauté belé ningo utikoloba. Ils ont ma beauté belé avancement exact. Ma beauté belé. Bato bazo simbate. Ils ont ma beauté belé. Il y a des problèmes, il y a des problèmes. Mais n'importe quoi moi zali entouré na ba blanc yango kuna de balobi ke mboka facilité. Mais hier azo la facilité. Dieu a béni toutes les familles de la terre par un seul homme. Ils ont na basi belé baza na niveau ba voyager bakenda ba Canada, bakenda ba France, bakenda da mboka libanda. Mais ti lelo mabali zate. Poete bateka bango na bilanga. Kokwa teki libota mobimba na bilanga. Mais batbondo ki eye kokota na kati na bokoko, eye kokota na kati na kuti nde lelo e makambo ebebi. Yana ba famille musokoti le pango moni flair kitoko ba pakoli mira pembe nda ko climatiser, metango koti na kati. Mwana motote boa kosangai abongwa ni pete boa wangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukondima atako babakola kima futa na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien. Pamboli oye mona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta toko kesitana longo na Nzambe oyo babenga na makoni Fada, thank you Fada. Nous sommes toujours nous aurons encore une émission dans la chaîne les Nazariens TV dans cadre émission Table Sainte vous a présenté par votre MD serviteur Dadi Mikoya. Je tiens toujours à vous remercier d'être abonné sur votre chaîne les Nazariens TV. Je dis un grand merci l'équipe des Nazariens TV. Je dis un grand merci à Maman Tiffany, la princesse de l'Éternel pour nos confiance au Christ. Je dis aussi un grand merci à Gira Oza sur la caméra pour comprendre à la Oza la régie. C'est vraiment un mode et vidéo et table cette Nazana pasteur Joe Even. Là les quatre plateaux yende to soigner la thème autour de la mukolo lelo nani abomi libota. Yo nous allons libota nous mamoussal et simbarate. Nyonso mosal et simbarate nani abomi la libota nani abomi libota. Dans la pasteur Joe Even avant d'avoir la présentation du pasteur Joe Even enseigne à régie. La thème vraiment quand tu peux édifier ban Nzambe le soir comme poser et puis on se retrouve après cette chanson. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono tetika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo
losako. Katela ye losako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salangobo. Dosé. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Adaba ministre wa kokata. Adaba généraux wa osala nini? Adaba ministre wa osala nini? Adaba président. On y va. On y va. Merci. Naïbi Kenon Chang, ça dit plaisir. On a fait le même mot à monter ma de Homo. Je veux aussi saluer ce plaisir na Joe MK depuis Bakolo Masolo. Dans ce cas, j'ai regardé la caméra. Je vais présenter nos invités dans la Yamukolo. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour Papa Dadi. Santé l'homme de Dieu. Nangola Nzambe qui m'est ami. Tamba zo batela biso azo perception makasi banda 2022 bandi na kimia penza bonzambe. Moi gentil par rapport à tout ce que je dois faire ensemble na Nazareth. Tolingaka bango mingi tango nyonso tozozala awa pona otalisaka bango lolenge nini mokili ezotambola lolenge nini esengeli moto asa sortir na makambo ya mabe lolenge nini mpe moto asimba nzambe mpo kakutana bolamu na nzambe esika oyo nyonso bazali nzambe apambola moto nyonso akozwa l'occasion ya kolanda biso lipamboli na nzambe ezala likolo na bango pambola nzambe ezala likolo na bango. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu. L'homme de Dieu tozokota na temo tokobela na mokolo ya lelo nani abomi libota yameza nani abomi libota l'homme de Dieu. Tomonaka babota ebele omona banyonso baosala esimba te mais à voyager à kepe mikili à kepe poto mais bango tout à kepe mikili mais esimba te omona mama boti bana basi mais bana basi baokila mabala bazongela ka mama nani abomi libota. Nani abomi libota eza thème na biso tolingi kolobela na ngonga oyo mabote belé ndenge uti koloba eza na mabote belé avancement exacté mabote belé bato bazo simba te eza na mabote belé ba y a des problèmes laisse-moi te dire il y a pas de fumée sans feu. Donc c'est-à-dire tango ba makambo ezosala maboye c'est que eza na moto moko eza na se o ezo bimisa milinga oyo. Donc c'est-à-dire eza na moto oyo abomi libota oyo bebisi libota pour que bato bakutana na kata makambo oyo eza na bato mususu a voyager kenda mais sika kenda makambo esimbaka te bayoka kaka sango aza na poto azalaka na esika intel mais na poto yango azali entouré na bablanc yango kuna nde balobi ke mboka facilité mais ye azozwa na facilité te ye azosimba na facilité te. Pourquoi? Parce que esiko ya uteli na musisa eza na makambo ezalaki ya kobemba yoka na yebisa biso la famille c'est l'ensemble formé par les parents et les enfants. Donc c'est-à-dire les pères des familles ensemble avec ses enfants, c'est ça la famille. La famille c'est aussi l'ensemble des personnes unies par le sang. Donc c'est-à-dire bato basangani na makila moko. Donc c'est-à-dire tata mama ko banana bakoko kuna tiko kita. Nde bato basangani na kat na libota. Quand on parle de la famille, c'est quelque chose est sacré. Quelque chose qui est sacré par la divinité de Dieu. La famille, Nzamba yebi famille. C'est Dieu natini mutuna sena mukili a formé famille mutuna mutu a formé famille na ye. Donc Nzamba yebi famille, la famille c'est quelque chose de sacré par la divinité de Dieu. Dieu a béni toutes les familles de la terre par un seul homme, Abraham. Si nous lisons dans Genèse 12, le verset 3, Nzamba zoebisan Abraham. Je bénirai ceux qui te béniront plutôt. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toute la famille de la terre, toutes les familles plutôt, les familles en pluriel, a béni toutes les familles de la terre à travers Abraham. Pourquoi? Donc c'est-à-dire Dieu a béni toutes les familles à travers Christ. Parce que Christ c'est un descendant d'Abraham. Donc par Jésus-Christ, Dieu a béni toutes les familles. Et maintenant que par un seul homme aussi,
Et le péché est entré, comme la Bible nous dit dans Romains 5 et 12. Par un seul homme, le péché est entré dans des familles par un seul homme. Écoutez bien la Bible. Bible Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour détruire, pour égorger, et Nzamba zoya pour que apesa ete bana nzambe bazala na kimia. Le diable est entré dans des familles. Son but est pour détruire la famille. Pourquoi? Parce qu'il sait bien que la famille est sacrée. La famille est sacrée par la divinité de Dieu. Alors aujourd'hui, le diable est entré dans des familles pour détruire la famille. Écoutez, c'est nos ancêtres ont servi le diable. Bakoko na biso yaka. Ba servaka Satan sans le savoir. Bazwaka bondoki bakotisaka na kati na mabota sans le savoir. Et ça na bato belé bazo subir ba lien, ba réclamation, ba condamnation. Aujourd'hui à cause de nos arrière-parents. Makambo bango bakotisaka na kati na mabota nde bebisi mabota lelo. Et le malédiction ezokita comme la Bible nous dit, malédiction kokita jusqu'à 4e génération. Et c'est aujourd'hui que la malédiction ezokita. Si vous regardez dans les familles comme tu viens de dire, okokuta été et na ba famille mususu. Donc c'est-à-dire l'instabilité. Nakata ba il y a des condamnations. Il y a des liens et outi wapi. Makambo tozobeta lisolo et outi wapi. Naninde abomi libota, naninde abebisi libota, c'est nos ancêtres, nos arrière-parents. Écoutez bien la Bible. Namukanda ya Juge 6. Juge 6, le verset 12 kokita. Tozobeta lisolo ya Gédéon, ya libota ya Gédéon. L'ange de l'Éternel à Paris et pas à Gédéon. Pour lui dire à Gédéon que, vaillant héros, yonde tozo tinda pour que nous sauver Israël. Gédéon a dit que ma famille est le plus pauvre à Manassé. Pourquoi? Parce que Gédéon a dit que na pauvreté makasi. Na pauvreté babanda ko bika utaki wapi. Nani nabomaki famille, nani nabomaki libota. Si vous lisez bien la Bible est souvent dit kokita. Zamba zotinda na Gédéon. Ezalaki ndenzo kande makambo ezo bebisaka libota ezo utakaka na ndaku ya ba Gédéon. Gédéon tamba zotinda ye akende kobunda pour que a délivrer libota. Et lui il pensait qu'avec kobundisa ba mendiant. La Bible me dit vous aurez les ennemis le gens de votre propre maison. Nani abomi libota. Ezana dash moko bakolo balobi nyama oya bebi sakali desu abomaka lidesu autaka musika te autaka libanda te azaka tuzuka na kati ya lidesu. Nani abomi libota ba oya biso moko nde ba bebisi mabota bateki mabota. Gédéon nzoka nde pauvreté bango babandai kobika malchance bango babandai kobika et utaki toujours nana simba ki bonzambe wana tata ba Gédéon. Bana bazo souffrir, bana bazo nyokwama, bana makamalonge exacte. Nzoka nde tata na ba Gédéon nde avandisa ki nzambe wana bal na ndako. Nda avandise na ndako. Donc makambo ezotambola te, makambo ezopesa te na kati na libota nani base, nani oya aluki makambo kwete batu basimba te tata na kati na ndako. Ebele ya batata, ebele ya bako batikali kotika famille na malédiction pe na ba condamnation. Net exemple, histoire vraie. Tozo sa la délivrance na kati na libota moko. Na libota tozo sa la délivrance. Kuna na kati na libota wana to kuti na premier point on a lingna loba. Eza na ba famille oyo satana oyo bakoko na so ba teki o ba bebisi ba famille. Vous allez constater que pour qu'une femme ou un homme se marie, c'est tout un difficile.
akozwa na ye asimbi na ye eza na bato ebele eza na bana basi ebele baza na baniveau bavoyage bakenda bacanada bakenda bafrance bakenda na bamboka libanda mais ti lelo mabala eza te. Oui, azwi na ye voyage mais libala eza te. Pourquoi libala eza te? Pour na kati ya libota na bango baloba awa moto akotikala kobala te. Donc ça dit babo nani nda bomi libota. Tozo sa la délivrance moko. Na kati ya libota ona libala ezalaka te. Makamalonga na ezala na mibali, ezala na basi. Molimo ezoloba. Nzoka nde koko na bango asalaka nini? Na bilanga, mukala ya bilanga na kati na village. Ya zalaka na besoin ya mukala. Azo kopteka famille mobimba. Azo sa la compensation ya bilanga na famille. Tala niveau ya bozangi boyebi. Tala niveau ya bozangi conscience. La Bible me dit dans Osée 4:6, mon peuple est détruit par manque de connaissances, bien-aimés. Par manque de connaissances. C'est pour cela que je dis que nos ancêtres, et l'autre bazanga qui manque à connaissance. Mon peuple est détruit par manque de connaissances. Ateki famille mobimba na bilanga. Asali compensation na bilanga. Ba pesi mukala ya bilanga ya ndunda ya pesi famille. Bana basi no sonakati na famille oyo mutu amona ka libala zati. Possible bala bango basomba bango na bilanga. Mona mwasi to mona mobali moko awa a vie ya sérieuxité exacte. Poète bateka bango na bilanga. Donc t'as-dit papa ateki koko ateki libota mobimba na bilanga. Nani abomi libota, c'est nos ancêtres. Nani abomi libota, c'est nos parents. Nani abomi libota, c'est nos arrières. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, connaissance à bonzambe ndengo ezalelo na kata bango ezalaka te. Il servait la sorcellerie. Bango bazomo nango lokola bolam. Il servait la sorcellerie. Bango bazomo nango lokola lobe ko pambola famille. Mais lobi lelo ya moye koka. Beaucoup eza nango mabete l'homme de Dieu. Oui, la coutume. Coutume eza mabete. Coutume eza mabete, coutume eza. Parce qu'à l'époque, tant avant d'abord, ba religieux quand en Afrique, to bano ça la lo batem, elo bano benga bokoko. Bokoko na biso ya kala ndezalaka malamu. Coutume, quand on parle de coutume, même Jésus-Christ azaki na coutume na ye. Ah bon? Mais oui, mais mutunyo so mutuna mutaza na culture. Quand on parle de coutume, ça dit culture ya batu, lo lengo batu bazo tambolela. Donc ça dit zaki na lo lengo batu, quand on parle de coutume, eza lo lengo biso to tambolela ka. Oh, tu peux mettre les solo ya mariage, le bicle non. Mais laisse-moi na suki ça, bazo salela bokoko eza malamu mingi parce que eza bokitani ya batu. Mais bondoki eye kokota na kati na bokoko, eye kokota na kati na kuti nde lelo makambo bebi. Nde lelo makambo eza ya kobeba. Papa muto azwa bilanga akende kosala compensation na famille mobimba. Lelo famille pourri. Lelo famille makambo malonge zate, basi mabale zate, mibali mabale zate, misale zate. Pourquoi? Parce que koko atekaka mokili mobimba, atekaka libota mobimba na bilanga. Bilanga on est si là ou te si là te. Bon, na bilanga ndo chobeta mabale zate, to te maintenant le place à mabale. Et c'est vraiment ça dans obligatoire à faire mutabale. Libala, première des choses, c'est quelque chose qui est sacré aussi par Dieu, par la divinité de Dieu. La Bible me dit, l'homme quittera, il s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Et ce qui moutou n'est à trouver naïe bon, à balater, là, ils ont les sous-moupétés, l'engewana yayoka ni nanzambe, comme l'apôtre Paul a bien le qui a pour balater. Ils ont na biso na église catholique, OK, dans l'église catholique, il y a des prêtres où la pandai il doit servir seulement que l'Éternel. Donc ça dit c'est conviction et cœur naïe et ça les sous-monter. OK, merci merci maman l'homme de Dieu, ils ont les sous-monter. Mais ce ko pour na nini nini batu oyo baza bakangami
na kati ya famille ni mutu moko azo utiliser bango no tu mettre solo ya Gédéon. Gédéon ndenge ni bato bako kokangola mana famille. Écoutez, Zamba zoebisa na Gédéon. Gédéon alobi ke azoebisa na Nzambe. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, na chapitre 13, plutôt na verset 13, na chapitre 6. Mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tous ces valeurs nous sont-elles arrivées? Où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous est-il pas fait monter hors de l'Égypte? Écoutez le verset 25. La Bible nous dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et second taureau de 7 ans, renverser l'autel de Baal qui est à ton père. Donc c'est-à-dire, pour que Moutou a s'en sortir dans Kata Makamo, il faut renverser l'autel ou tellement dans Kata Libota na bango. La Bible nous dit dans Isaïe, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Si au télémi, au renversé au tel au bimi na kati ya bondoke, au bimi na kati ya koutim, au bimi na kati ya makambo o elonama, to na kati ya totem o evanda na kati ya libota. Écoutez, on dit que na ba ekolo nde tozali bangala, ao ba swahili, yani il y a des totems telema na kati ya mabota. O ba tesengeli ba bima na yango. Eza na makambo telema na kati na mabota, mo na kati ya libota ona ba surtout OK na batabandu dokuta réclamation. Ata balindenge nini fazonga na ndapa ya libota fazonga nani abebisi libota nani abomi libota nani asali ke libote koma pourri nani asali ke bato basimbaka te bato bazwa te tala na kati ya mabota boye lisusu okomona ete la pauvreté ndeza partage na bango même moninga po asunga ta moninga na $100 boye eza pasi ndenge ezali na libota ba Gédéon. Pourquoi? Parce que Ezana Nzambe moko bal afandaki. La Bible nous dit, j'ai deux anges. Ma famille est le plus pauvre à Manassé. Aujourd'hui, il y a ma famille, il y a la pauvreté totale. Pauvreté. Au moins, il y a autant familles sont pauvreté. Pourquoi? Parce que Nzambe moko. Tous ceux qui vont s'en sortir na kat na makambo o esengeli ba détruire ba nzambo ba tata na bango ba lona ndeni boyeba ke no famille ni masitiza grand-père bébé a rien grand-père na biso mutu a créé ba alliance soit ça ba alliance que lui surtout subir conséquences. Si vous lisez Jonas dans le livre Jonas 1 la Bible nous dit Jonas a côté na kat na ba mon peuple eye makasi et loko nini batino so babandi ko perdre ba makambo na bango barque comme une famille. Bato bandi ko perdre biloko na kati. Et yeko sala nini le chef ya navire, il a fait tirage au sort. Il a fait tirage au sort. Na kati na libota quand les choses ne marchent pas, bo sala tirage au sort ko sala nini bo lukanzambe. Il y a des prophètes. Il y a des basakola nzambe, il y a ba miso nzambe bazali. Mais comment les choses ne marchent pas dans notre famille? Comment les choses consulter l'Éternel dans les temps anciens. Il consulta le Seigneur. Il consulta l'Éternel. Quand il consulta l'Éternel, réponse solution à ma problème na bango. Si moto a consulté. Et un jour, dans 2 rois des 19, et Jéricho, maudit par Josué, mais tant que la souffrance, souffrance ma casse, moni mosai na nzambe, bazu problème na bango batali si ba mosai na nzambe, baluki bayeba pona nini biso tozo tambola boy, pona nini biso makambo boy. Bayeba ezalaki na la kelimabe. Mais na sima nango par Élisée, baye kozwa solution. Quand tu vis que les choses ne marchent pas dans notre famille, botelema. Gédéon a télémi par la voix de Dieu. Quand Dieu lui a envoyé, Gédéon a télémi. Nzambazo bisana Gédéon renverser l'autel Yabal au Tatanabino à Lona. Et Gédéon renversa l'autel Yabatanabango, famille Fumwani. Nana bebisi libota. Nakata libota boy okokuta système de vie toujours même, le même plutôt. Neveu comme oncle,
papa comme un fils, mère comme une fille. Donc c'est-à-dire, ndenge mama tambolaki, ongo poko kuta na mwana ya mwasi. Ndenge tata tambolaki, yango zo kuta na mwana mobile. Donc c'est-à-dire, on neveu comme oncle. Donc c'est-à-dire, la vie toujours le même. Donc c'est-à-dire, si on tali oncle nenga bikaki, aux autres la neveu toujours le même. Vous allez constater dans la famille où ils sont détruits par la sorcellerie, par nos ancêtres. Il y a toujours des choses foutues. Bien aimé, tu me suis en ce moment. Tu m'écoutes. Ozo sibir ba makamba boy. Na kat na famille na bino bokuté na makamba boy. Boté le malheureux la jedeyo. Boluka nzambe. Boluka délivrance. Zamba zoim sa na jedeyo. Tellement je serai avec toi pour que tu délivres l'Israël. Oh délivrer Israël. Tellement. Ce côté le mito côté na kat na Christ. Comme la Bible nous dit dans Romains 8. Il y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Si vous êtes en Christ, vous avez une condamnation. Luka okota na kat na Christ pour que condamnation na kat na vie na yo ezala lisusuté. Na kat ta famille est contrôlée par la sorcellerie. O ese be morubuta kuna bondumba, ta muto sala na impudicité azala ko tukuta kuna te. Mafou. Azama fou. Le la Romains mibali 3. Abimi la bango 5, mobile azo so basi 5 et le belé le côté. Pourquoi na kata famille batia bango mutu, il y a des ordres. Et belé à ba famille eza ya ko beba. Kaka makamoto zolo baka en Afrique te. Ti baliba ba eza na bato ebele ba bimi balibanda mboka. Abima mekuna makambo simba te. Abima me makambo tambola ka malonga te. Abima kwa que temps mususu akozwa ta mwa mutu. Honoré jusqu'à aujourd'hui alliance na loboko na ne kotate. Pourquoi famille si bateka nana teka yo bien aimé penana teki famille ça la tirage au sort kota na kati na bonzambe pour ko s'en sortir na kati na makamboyo obi keza na kati ba famille belé balona nzungu bazunzungu na kati nzungu wana tant que na ko ça ba délivrance belé tout tant que ça ba délivrance belé na kati église nous voyons beaucoup de choses, nous écoutons beaucoup de choses. Et ça na mabota mususu bazwa nzungu batia na mabanga mais nzungu ezotoka moto ezate la bazwi makamba batu nyoso batie na kati mutu moko azobalola azolobaka awa mutu akotikala komata azate awa mutu akotikala kobonga azate soko tali mutu azobalola nzungu oyo azoloba oyo aza mutu alibanda te mutu na bino kaka ya kati kaka ye bango nde bazoboma fami bango nde bazobebisa pourquoi akotaka lisanga na ye moko boye zwaka likita na ye moko basalaka nde yo pe na libota na bino kuna esengeli bosala boye alors omona ete yango mpe ezokita bato bakomi kokoma na bilongi ya kimokolo bana basi me libala eza te bato bakomi kokoma na bilongi ya mikolo bapapa mibima me misala eza te vie na instabilité. Le diable ne fait que pour détruire, comme Jean 10 nous dit. C'est ça l'œuvre du diable. Ne ayebi te famille eza sacrée. Donc au moins na kata famille mususu bo panzani. Manque amour. Le diable devise na ye ezali que diviser pour régner. Mais nzambe azala na pona ko régner pour te ya régner. OK, merci vraiment l'homme de Dieu. J'espère que non est silité hein. Et si tu continues sujet sujet ça c'est la première partie. La première partie est mot de la fin aux amis. Contact. Mot de la fin ezali que pour nalelo batuba lukanzambe. Na tali mabota lolenge tozota la mabota les gens souffrent. Et à la famille Moussokoti, le pan au moni flair et plutôt qu'on va pas pour les mira pembe, pour climatiser, maintenant au côté na kati, va souffrir. Et ça na makabumoka ou va souffrir dans Wesali. Batu batele mabalu kanzambe. Je ne vais pas sur place. Maintenant on zamba écouter les messagers à télémi, ndesika solution kota na famille. Olingi solution kota na famille, téléma, lukanzambe. Nzamba te basali na nzambe lokola biso tozali pona lisungi na bino na tango makamuno so mususu ndambo na lobi okutani nango bien aimé luka nzambe babondela pona tina na yo oyamba délivrance ya solo po vie na yo ekoma sava ba nyonso bakoti na kati na Christ
condamnation ezalaka te. Pourquoi? Parce que nzamba kotisio na ngambu na ye au commis différent. La Bible nous dit à cause la différence na ba o bazo salela ye na ba o bazo salela ye te. C'est que les différences ezala. Et c'est que les différences et pesa banakat na vie na yo. Luka Nzambe. Numéro de téléphone na biso eza plus 243 89 59 57 858 89 59 57 858. Toko continuer na terme na biso nani abomi libota. Benganga na numéro wana okoyoka pe ko comprendre que makamba vie na yo tanso kokuta tanso tata na yo. Tanso mama na yo. Tanso ndeko moko boy. Tango msusu boy. Yene na ba donc ça dit bangonde basali makambo ete yo vie tambola malamu te. Yo vie avancer te. Tozo kunda bitumba za nzoto te ya molimo. Toko bunda ngona molimo pour que yo bika solution na kat na vie na yo. Zamba pambola biso. Efada, chers amis fidèles internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre MD serviteur Dadi Mukaya. La PC va m'amener tout bamboté, ma moté, la vacances au Brésil, le roman de la bus, la PC moté en Matifani, la passade de l'éternel. Un grand merci à mon oncle que j'aime beaucoup, Alvin Béa depuis la voix céleste. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Azamwana motote boa kosangai abongwa ni pete boa wangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisitana longo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pe